Capage TV. Capage TV. Tika bakabwana. Banane. Landate. Penyel. Tata Bamula yo. Tika. Omoni sex tapa penyel. Landate na ye. Omoni pourquoi tu n'as qu'est na banisko goya. Tika bakabwana. Pelelo. Tolo bananzambe. Merci. Papa Mike ça va. Penyeli ko kabwana déjà na mosala nzambe. Vino e comment déjà vie ya kokanela. Oui. Mboka bala bazongi syndicat. Maman, serviteur de Dieu ba yoka passe ensemble. Ah. Peut-être yo yeba ngote. Ouais. Oyo bo sali oyo ya penyel. Ezalaki katulankiadi, to ezalaki bolingo. C'est ça. Nansima ya katulankiadi famille yoki soni. Génération en génération. Génération en génération. Ba pe amibali. Ba oh. Oboti bana mibali. Mouté tout en ancien eza sacré. Kopesa mukongo eza sacré. Koyembe eza sacré. Koko mona na miso batute. Ah, si. Et Bible zo condamna ngo. Oui. Ofibi pona nini? Wana Bible condamna. To mona ki yo, mama na moni yo. Na moni yo ningo poti soyi. Na moni yo ningo fibi. O lo banange lo kote mama o kimate. Oza na place o kimate zalaka na position nga pe na ya. Maboko na ebaka couleur na ngote za ya mukwa bongo Félix Oise quoi. Mais maboko ya jackpot eza tatouage na tatouage. Omoni jackpot alingi penyel na tanini. Bato ebele balingi ba pota jackpot parce que ngai na vanda kana jackpot na liaka na jackpot na liaka na ndet naza na Lubumbashi. Jackpot ana kolezi. To uti kozala na jackpot. Jackpot alakisi libumu. Azana opération moko ya munene. Ngana isaki abongo la kutu motema comme pasteur po nzamba bikisi. Nzamba bikisi jackpot. Akoko remorquer sikoyo te. Azana na frère Adanki mundele pena docteur abc jackpot. Omekate. Abaneko alingaki penyele ponani. Alingaki ye azala lokola avenir na ye bazo préparer. OK. Tango mobeko nyonso ekosila et permettre siko misale sani e banda. 5 chantiers. C'est-à-dire jackpot aza kutu ata na kati ya vidéo wana te. Apema libumu jackpot ala libumu te. Ya penyel. Ça va hein? Tozote amu penya awa. Oh kapashi yolinga bino misusu pe bolinko baby se ba via bana batu. Nga ifona bandela pe position wana. Position dilo kota pe musolo. Lokota pata musolo. Ni ngana tala mabolongo na ngana si. Papa Mike a finga mi. Landa. Soki pe bo finga ka fukama. Papa Mike kalambai. Moyembi na nkolo. Salanga ina koma nzambe. Papa na eko senga yo bolimbisi. Ya Mike naza parmi batu oyo na tena ba langage ya mabe pona yo. Surtout que impolitesse eza vie na ngai. Papa Mike Kalamba ina manke yo makasi na télévision. Ngana baneko kanisa eza kanai oyo sali. Na eko comprendre ete ndumba babongo lisage motema te. Papa Mike Kalamba ina ebisio année oyo 2022. To confirmer oza mosali ya nzambe. Pe okosala ba plein oyo nanu osala te. Yo poko une église. Bando botama bando bana makamwa nzambe. Papa na nga Mike Kalamba. Na mama pardon. Na sengi sa papa Mike pardon. Bomoni hein? Modèle na vandela ki yango silence. Nazomi tuna oyo azofi ba bombobo yete. Mbala moko na super disque na chembala mo nzemba kofi fibanga bonbon. Yemta aloki makabwana. Kasi kofi mutaluka biloko ana nyonso. Na banzemu na ye. Avocat na ye. Le véritable avocat. Avocat na ngai. Eza bobele Yesu Kristo. Makasi. Ya Yesu abundeli papa Mike. Soki na bundi na les trois petits ninja te. Ozolanda barigo mayandi. Barigo ba fazer. Soki na barigo cimetière, soki na bundi na bango te. Lobanga mutakala na nkolo te. Mopo wa eko yemba boy na nzembo.
ngai na boya ndumba ebanda aboni ndumba pe moto nanya ko bikisanga ebanda aboni ta 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 ebanda aboni ozolanda nakabela bango lelo pena trouble ezokota kaba na pesa trouble jackpot asani ayoka na Denis te ta Jack papa ya buzoba na pesa trouble jackpot asani asepela na barigo te ben poli bana moko ya salité les trois petits ninja yo kite modèle ba fingeni nga na Lubumbashi tozawa mama tozawa na yebisi yo na kobuka rigo king moko ata kingo awa na Lubumbashi. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère héritier Songolo. Comme à mon côté, épessa mes libiso. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela, 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 Bombona Yesu, Belela. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Pisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci Nabaye Balanda Rabiso Bomonike. Musala penza ezo sala mana ndenge longo bani toza na kati ya Kinshasa teme tozo ko frapper nalité ya Kanda toza vraiment awa na kati ya Katanga tozo sala musala bien ezo sala pena ke remonter biso pe moral
tozala pena kitoko tozala vraiment kitoko makasi nzambe apesaka souffle de vie azo continuer kopesa biso makasi na ba sujet pona kolendisa kaka bato batalaka biso et puis bato bapesaka biso vraiment confiance toza kaka na bino elongo toyebi te nzambe endala musaka biso na tongo apesaka biso makasi apesaka biso énergie nzambe wana aza vraiment na bon moi toza kaka en relais entre Kinshasa et puis awa tozotika te kopesa bino penza sentiment kopesa bino bamatea na dadi moko tobini tolongoli susi ya tata mokonzi ya mboka moko tozongi boye moko tozali kosenga nzambe akomisa biso na 2022 parce que lelo ezali mercredi ya suka ya année 2021 tokomonaka yango lisusu te epesi biso mpasi tolobelaki makambo ya papa na biso defa au système wana ya kofilmaka moninga na ntango ya mpasi ya kofilmaka bato na kati ya bamorgue mutu ntango azali na makasi ya komimona te bavideo na musika kofilme mutu bolumbu en tout cas système wana tozosepela nango ata moke te tomonaki te bavideo toyebi te lisanga ya réunion ya matanga esalamaka kaka na caméra to makambo mosusu fo kobombaka en tout cas eza vraiment propre te ke mutu akufi bokomo kosalela ye baréunion gouvernement bimisa boye famille esala te mamusu mpe bosala yango na coulisse ekosala vraiment bien namoni bato balobi mpe makambo ebele par rapport ya place oyo papa na biso famille ezalaki kofanda mutu na mutu azalaka na makambo na ye yango tolobaka na vie oyo ntango oza na bomoi en tout cas yeba kosunga bandeko na yo yeba kosunga famille libota parce que lolendo oyo totiaka na miso ya bato bato ebele bakontrolaka mpe Kapashi TV bandeko ne bazalaka nani famille ne ezalaka nini ntango yo ozozwa mwa muke yeba kobanza mpe na famille ezali très très important kolia yo moko sanduku ezalaka vraiment kilo surtout likambo ya libota ntango yo omoni ke ozali kobima ozali na famille yekola kopanzage esalaka vraiment bien na bandeko na yo na bato nyonso parce que mibembe oyo tokendaka baplace mosusu tokendaka maladi ekoki kozwa yo na Amérique na Asie partout na Kinshasa na Brazzaville oyebi te nani oyo akomema mais soko ozalaka bien na bato nzambe wana akotika yo te baliwa boye ezalaka temps ya réflexion et puis mingi eteyaka biso dadi boni santé et puis boni évolution na yo tata apambola yo apambola pe balandi nyonso esengo makasi ya kokuta na boye pamba te musala nkolo apesa biso yango yo si. kasi na musala oyo apesa biso bible ezoloba ete munoko oyo elobaka mingi yango mpe sumukaka mingi si. bandeko bozwa habitude ya kolimbisa biso mpe bozwa habitude ya kozwa likambo tozoloba na 3e degré po soki bomemi yango na bolimbisi te bozozwa yango na 1er degré bokoboma biso bandeko na bino pamba c'est pour cela napesi bino mbote ya motuya bisika nyonso bozolanda biso ezali ngawa bino pasteur lite ya kanda mutakala na nkolo lidofolo na nkolo frappe na le frappe na retour tata apambola bino nalobaki lelo mama Kapashi tofongola ngo na loyembo kumbama yawe kumbama landa loyembo bien na yembaka na tina mama Kapashi okoko yemba banzembu eza na bato ebele babengaka nga na batelefone papa yembaka mpe nzembu nango oselanga promotion te koyembisanga babetisi te yembisanga nzembu eza na tina tindelanga nanu nzembu na banda koyoka soki na yoki na koyebiso mon frère nzembo na koyema na miso ya bato mpo nazosanti nga na yo toza langage moko mama Kapashi na bonzambe na saint esprit kaka na malobo oyo ozoloba bantoma soki bazoyoka bazokomprendre ete muto toza na langage moko okoremarke baserviteur de Dieu basepelaka nga makasi saint esprit ayebisaka bango ete wana collègue na bino boza langage moko ya azoyede bino kaka na même langage bino boke na gauche yake na droite même langage bango bakomprendre kumbama yawe kumbama kumbama yawe kumbama namaso salelinga ye kumbama olinga kinga liboso na koma na mokili
monguni alingaki solo kozwa bomoi na ngai na ngolu na yo na makila mayo na ekulusu nga na bikisami banjelu na lola lelo bakoyembela yo bongo ngai mwana na yo pona nini na yemba te nzambe mosusu aza te oyo abongi na lokumu Carlito te ezala ye te nga na ye mine nzembo ok ozoka message alingaki nga yambo ete na ya na mokili pamba te soki alingaki ngai te nalingaki na ya na mokili te yango etindi ngai na yema ntimbo okopermettre na bakisa deuxième chanson oui molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo molakisi nzela ezala na mwasi ezala na mobali eza Saint-Esprit ok tango ete ozosenga molimo santu tango nyonso akoevite na libaku yawe kosenga na papa kolekisa te kasi ya motei te na bwaka te makomi sala lisusu nzambe ete kelasi oyo nakoti nakoma tina suka koyeba yo malamu na nzela ya Yesu Kristu balobi boye liloba ya motei kobwaka te salela yango parce que liloba euti na kati ya Bible et puis babakisi boye yawe nzela oyo ezali kelasi onga na koti salanga lisusu ngolu natanga kitoko na continue koyeba yo malamu ezalaki loyembo kasi ezalaki pe na message na kati makasi tata pambola bino merci pour la confiance merci pour la fidélité kokanga motema te ezali fin de l'année kokanga motema te mon frère Massé ezali fin de l'année mona dadi ba diaspora banda bayokaki na Lubumbashi ba profiter na sima Lubumbashi ezaka ndenge moko na Kinshasa ben oui mutu apesi muninga ba million na Lubumbashi azate Lubumbashi toyaki kotala kaka bandeko na biso tomi tutaka tolo toza ba congolais totala pe ba congolais ya Lubumbashi tango tokosilisa kotala ba congolais ya Lubumbashi tokolemba te fono que ne pe kotala ba congolais ya Mbushimai ya Équateur ya Goma banda volcanique soki volcanique esalamaki nga banda volcanique esalamaki nga na komi Goma te fona que ne pe kotala na mona Goma na mona volcanique ndenge salaki musala nango et puis mama Kapashi nzamba pambola yo po lelo na tongo nimi lisusu ko inviter ngai a na Kapashi télévision na sana ba message moko ya makasi nzamba pesi ngai baloba kaboye soki nzamba pesi yo message tika batu basilika soki bakosilika yo loba message on nzamba pesi yo po lobi tango ekokokisama batu bako se référer na yo mais soki olobi te tango koloba ke likambo na mona kingo bakoloba yo sa liboma tango mona koloba ka te pona nini e komi bongo mosali ya nzambe nyonso fo alakisa capacité na ye loba yango toyeba ozolanda ese koya to ekoya te kozala to ekozala te lelo na kopesa des prophéties ozolanda nzamba pesi ngai prophétie ya proclamation mutu moko déjà a se proclamer nzamba pesi ngai sur prophétie moko ya stress na koloba yango na kati ya mateya tata pambola biso dadi mama Kapashi merci na yoki yo oyembi olobi makambo ya kitoko na sur peuple de Dieu et yoki ma vraiment kitoko surtout na kaya ba diaspora kasi boutique na ebitele yokola tozana Lubumbashi code ya Western eyaka Emily na ebite soka eyaka te Papa Dior na ebite soka eyaka te
botiki charge awa na katanga to ndenge nini ezalaka bongo te toza na bino même moral fin de l'année yango oyo tosekisi bino topesi bino esengo bozala motema wana oui ntango tozali no na bomoi tozorespire toyeba ke bino mpe bolingaka biso merci na papi bunzi papa français ntango nazomata avion papa français alobi boye fin du mois ese ekokaki yo kende mosala na oyo ya bilobela ndenge omesana mais provision ya madame esi natindi ok bato nyonso balandaka biso en tout cas toza na bino même moral merci lisusu na mama ni mama mama Olive Lembe Kabila apesi madame ake kozwa ozomona nazala ti nayebi ete biloko ya mama oyo ekokota na munoko na ngai nakolia kuisi nakolia makayabu nakolia madesu nakolia fromage nakolia o nini pomme de noir pomme de terre yango wana tata pambola belela papa Dior papa Dior toza awa bato nyonso balingaka biso en tout cas toza na bino même moral Chancel Mbemba yaya Chancel Mbemba tozozela yebisa Chancel Mbemba atindela biso numéro ya trésor Mputu akoza nango balobanaka Chancel Mbemba na bale nemi ezate ebongo Kidiaba na Kidiaba pasa na Lubumbashi kaka ozwa eti Kidiaba Kidiaba est-ce que soyeba tekenga na yeki Lubumbashi trésor Mputu ya trésor à l'époque na Sainte-Thérèse nga na vandi nazotala yo lelo nga pe na komi mutu na miso ya bato pardon trésor Mputu maman osana numéro ya papa Moïse Katumbi Chapwe yo pe na baneko bango na musika na ndoka soza muta ba relation ngaza ba relation te na irsila nga relation na nga moko yo moko relation na ba sponsor na yo nga moko tata Pambola yo merci en tout cas la baobo azala biso dadi sujet ya lelo ezali nani oyo koki kofana na ye na bolingo pe nani oyo koki kofana na ye na bolingo te gupe elengi ya libala ezani choix ya libala esalamaka ndenge nini na bambi o 3 questions wana nani okofana na ye na libala to pe nani okofana na libala te to pe nani okokozana na bolingo to pe nani okokozana na bolingo te voilà ba bolingo mususu ekokozana ngo libanda mais bolingo ya ndaku to pe kofana na mutu na libala yango ndeza mama na likambo na biso yango pena o to ko partager na yo na mukolo ya lelo na bosani bible mais to kotanga ta prochainement Mama Kapashi libala eza sacré amour eza sacré lananga na bokebi lelo nazoloba makambo eza très important lelo soko zwinga na litoi ya conseil te okotanga boloko toro na lobi lelo fo zwa ngai na litoi ya conseil tozana ba sorti ya bolingo to pe ba sorti ya mabala ebele Mama Kapashi ezana mobali mususu yene ngazabo alobaka ke mwasi onga na kochana ndaku soki aza mundele te ekosimba te ya lingaka nini soki balali ya monana na yete neti ngai na sala constat wana surtout ba période ya mulili akor biso zana ba quartier oyo ba sifor comme asina kota cimetière kure ezalaka te okomona nga na lali madame azoyebisanga papa ozomona na te boye likambu nini mulili na nzoto na nga mpe mulili ekomi lokola pine batumbi yango wana penza moko mona nga soki ka madame ayebisi nga bonga alobi makambo ozolobeza ya solo nga nazomona yo mpo yoza pembe moye nga namona yo eza te wana nazomema mpe na bagu nazoyoka mutu na mutu ndenge aza na gu na ye tokabela bango mwa trouble moke kaba lelo mpe na kaba nakabela bango lelo mpe na trouble ezokota kaba
n'a pas sa trouble Jack Potasani ayoka ne Denis te ka Jack papa ya Buzoba n'a pas sa trouble Jack Potasani asepela na barigo te ben poli bana moko ya salité les trois petits ninja yo kite modèle ba fingeni nga na Lubumbashi tozawa mama tozawa na yebisi yo na kobuka Rigo King moko atakingo awa na Lubumbashi balobi honorable Patrick Katembo azali te na yebisa ki déjà honorable Patrick Katembo fondation na ya FNJ pardon papa okopekisa ngai te honorable Patrick Katembo okopekisa ngai te soki na bundi na les trois petits ninja te ozolanda barigo mayandi barigo bafazer soki na barigo cimetière soki na bundi na bango te lobanga mutakala na nkolo te lobanga lidofolo mama kapashilanda na yebi kokangisa mutu enemi pe na yebi kobunda bitomba barigo bobongama bien toza na Lubumbashi bakonzi ya Lubumbashi bakoyoka sango ke ngana barigo King pe opesi mbwa boyi merci ngana okote la bango etalio so okote la bango mama mukolo yango pe oko risque ozo appelle kofi na ngai ya libumu oui toko sangela o bokoka tuna chura mboma mama kapa shoko sepela biso tozona ba bitumba lokwa ya ba ndekta ken na andekta ken ya ba catcher américain mama sona kanyo na kingo obeleli xilate lobanga ite nzambe mama na ngai soki na kanyo tela no mama tela loboko ndenge sali ozomona mama loboko na simbo awa ogoloba papa loboko misuni bozwa wapi wana honorable te zela leo na baki na osala musala na ba appel yambako pour appel na ngeza libre ça va na kobengo na sili ces émission na émission na mama Kapashi na yambi à pleine émission na sili ces émission madame abengi auti ko so biloko pa mama Olive $1,000 te tika biloko wana na lingi ba vina nga ko contrôler te mama pesa ka biloko ya pamba te soka pesi biloko e pakola milikolo ya zara bien mama merci mama ni mama Olive Lembe Kabila nzama pambola yo naza musika na Lubumbashi mais biloko madame akeko zwa ezala tete to pesa ke biloko te pozala ki libanda ya mboka libanda ya province te nazate mais biloko elaninga na ndaku mama Clémentine melata soupu ozomona musalo nazo sala fo batu nyonso ba soutenir yango ezaka mama Olive Lembe Kabila ye moko te ozomona ale tangu na loba ko mwa mama wana ale yo silika na pe na somo na yo te pona liepe loko na yo te bon ma fifi na pesi ka mbote ma fifi masuga landa ma fifi masuga sugisi tika te tika naza déjà nazonga ki déjà tika trouble moko ekoti na minute ona mboka on a kopapolela ngo penza batu bébé surtout l'église c'est bien moi un contre 100 combattant du peuple mutakala na nkolo lidofolo na nkolo ateye munene matako kokweya te nako beta bato lengwana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki bambisi ya minene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale loko te jamais pour sale loko landa mama Kapashi to présenter ba condoléances na ba famille nyonso oboza na ba matanga famille artistique ya ba comédien ya ba musicien toza elongo na bino posa ko ya Kinshasa ezanga na motema bande ko nanga bolimbisa na ko ya Kinshasa à partir le 5 le 10 po ba matanga eleki nazo ko katoko lela nani ko tika nani bino bokunda ngana ko ya ko pesa bango ata mbota suka na ba cimetière na bango ya shaba na ko ya na cimetière total appel programme ya na ko fleur ko
Maman, son a zongi bon ba programme ebele fin de l'année. Na ebise ko teke maman livre na sombele terrain. Fona ko tike la terrain mikanda na ebongo te. Na loba ki fin de l'année, mutu nyonso fo pesa. Est-ce maman on loba on a les contrats to na maman. Yé muta ko pianga to ngani na ko. Yo choza loso kuzo. Ah. Pas ndo pesa. Mambo te boni kuna. Mama wazozangisanga ba cadeau. Mais bakanisika pa mama oli. Na komi regretter mabe. Yazo pianga ba cadeau minene, menga na ngina pota salité na ba cadeau na ngabuzoba. Bon. Tokota si. Mabele za mabele ki para placité. Ata na mikonga na pesi mama. Na yana sisa makoma mikana na tiki la officiellement boy. Mama Kapashi. Nani okozala na bolingo? Kapashula. Na sala pe bolingo na yoka pe masolo ya bolingo na linganga na betelo masolo mingi ya bumwana esalaka pe kitoko à l'époque tant tozo kola nga soko telinga penza be o comprendre que liteya aza mutu a poilité aza l'homme poilité aza kaka mutu ya nzoto oyo mwandambo ekoko bima. Est-ce que bando yebanga imandefu na ngese koma lokwa ya jackpot? Non te. Nanuti. Eza ba forme moko tolobaka mwana botama na suki ekuba. Ya yo pene kuba. Oya za suki pete. Biso tuza ba jari ya ba suki ekuba. Tangu tozo kola to bane ko sala ba jena baninga. Baninga bazotela nga na sama peka. Soki eboti to eboti te bazo constater que lokola nanu eboti te. Biso toza mikolo na ye. Ngai pe na mystique ya fourmi na bane ko zwa bango pe na stratégie na lo ba yaya na liko la sabino te po aiza ebele tozala ki na ba niveau auto koma ki même ko laki sana photo mola mwela mama muke yaya omoni ebimi na ebite biloko on pe so kezaki na bana gombe to ka biso bana chango te gombe mambo na ezate ezalate contrôle à poil. Bon, ma comme na zol beta ba kulutu ba ye bien. Ouais. Na beta ka lisolo tika na beta te. On a vivre yango na beta ka. On a viva. On a viva. Ngana kola na era mitendo te. Na kol Nintendo. Na kola pe na ba jouer te. Ngana koli na ba kede. Ngana koli na ba koteka. Na koli na ba je oya kobwaka nini likolo ko zwabwe na koli na babiloko moko boye ya ndenge ya million nga na kolelaki kokene ko sokola na bama ya mikali boko ya nzoto nyonso kombino kubuka pembe lokola batu bauti ko pakola zelo ya pembe na nzoto ozomona et permetaka nga na rappeler pe batu oyo to se retrouver na bango même vie mais lelo ba koma ba patron lelo ba koma ba millionnaire tango ba yo qualité azobeta masolo ba bia te mwana mobalo aza intéressant si biso to koli na ba area ya ba kobeta ba wa shisha waka pende toke buzo bana kokotsa ngate te eza makambo akala te shisha waka pende wa shika pende wa shika pende seseko ozoka tokoli na bepoki ya bongo kasi boko kokola ensemble boko kipe kokola ensemble te mutu na mutu aza na guna ye aza pe na shwa na ye na kati ya bolingo mwasi nini oyo koko vanda na ye to pe mobali nini koko vanda na ye Mama Kapashi tangu nazoloba ete na sala bolingo pe babetelanga masolo ya bolingo bolingo o to kute yango pe bakulutu ozotambola na yaya azotina déjà kendo bengelanga Mireille kendo bengelanga Arlette kendo bengelanga Kapashi nengo zoke na ko benga ye tangu bozo ya soka za ya buzoba mbala moko pe abandi ko mema yo na buzoba si ngai ezalaki na grand frère na nga moko abane ko tina nga na kene ko bengela ye leki na ye ya na kene ko bengela ye mwasi na ye
mwasi na ye wana po abima abimaka ye moko te fo abima na leki na ye soki abimi na leki na ye basombelaka biso basikre batiki biso mpe wana bango bakei nga mpe nalobi te bo mutu ya bootyaye na boloko osali mosala mpunda mutu ebeba nga mpe nalobi te fo nga mpe nafina kaka ndenge totikali wana misala ebandaka te ebandi c'est-à-dire nazwi wana nazotala iso ndenge nazwaki expérience mpo bayaya yaya na yaya ndenge ya lingeli mama kapashi bolingo ozomona eza na makambo be nazoya na kosimba biloko moko eza très capital mpo kosepela nanga lelo nga mpe na mitunaki question ozolanda mama kapashi nani nako kovanda na ye nani nako kovanda na ye te sala constant o nayebisi yo landela makambo nayebisi yo kapashula na bi landela majorité ya basi nyonso to mpe ya mibali nyonso oyo bosala na bango ambiance makasi oyo bolata na bango bilamba ya sexy bolata mabe bokota babwati bosala badésordre mabala wana ekenda na ndako ya libala te bakota na kati ya ndako ya libala te moko na moko ntango azofanda azoreflechir alobi nga basi ya mikie namona bango lokola etoko batani na nsima nakoki na ngai te kobima na mwasa moke mpo nazomona ye lokola nalai likolo ya karo nalingi na nga makambo kolala na karo te nga nalingaka mwasi fo azala ntimvundu monene na santa nke nalai likolo ya musi nazoya nazolanda napusana mama ebele bakenda poto abala mundele mpo ezala suwe na ye shwa na ye ya depuis kala nayoka mwana mwasi moko azoloba bo alobi nga mibali ya choko nayokaka bango solo nakokaka bango mama ate naloba biloko ndeko nanga mwasi ndeko nanga pardon bandeko bolimbisaka nga biloko mosusu nalobaka eza ngai te ndeko na ngai eza ngai te biloko oyo eza ngai te barigo choko nayoka yango meme pa madame na ngai aloba yango bengai na telefone otuna c'est dit mutu na mutu aza na concept mama biso toza bato oyo tozalaka netre toye kolobaka likambo ndenge toyokaka epai ya bato totangi bible toye kofongola makomi na nzambe nakosalela mutu shwa te mama kapashi bato nyonso na ntango ya kala oyo ezalaki papa abaleli mwana na ye mwasi papa abaleli mwana na ye mobali bolingo wana 600% 80% ekenda mabe babalaka na baguna bango te mais eyedaka mpe bato mosusu mobali aza esprit faible azokoka kosala shwa ya mwasi te baboti na ye babeti misu balobi kimia ya Mireille ekosimba na emedo kimia ya Mireille ekosimba na jomi mystique tobalela ye ozomona mosusu esimba mosusu mpe esimba eza te mosusu mpe avanda aremexe baparent na ye alobi bosalelanga shwa ya kitoko kasi ezalaki biloko ya kala lelo mwa esimba eza te nzambe pa ponela so lelo ekom la landa te yo mtuzo te ate me bilobela pona ninde kona mwasi kasi meme na kati ya bible tangu Adam alembuma azumbuma ana ye nango pa ya tangu Eve alembuma tangu aye nango pa ya Adam ozo comprendre Adam le makambu ya kokatela batu mangala euta depuis na jardin d'Eden Adam katela mokonzi na ye lingala katela nzambe lingala ayebisi eke tangu atuni Adam osali boye pona nini yoka Adam la réponse mwasi oyo pesaki batu ba mema ki pede na mokeleza ba chef coutumier yo mwana mobali olati liputa pona bango batu ba meki pede
surtout ba oya bateke na libunda na wata ngona sapato so ok kuna ndako chef coutumier oye bate mama nani surtout na toko bakanga ngo aussi confusion bongo ponani ba provoka ki pede na mukili moyen to yeba exact na boyi na problème na bandeko na biso ya na na boyi bango ba koma kanda makasi ba tondani ebele na ba banki ba tondani ebele na ba réseau ya ba sim oyo ba sim ba tondani kune pardon na bona ngai na boyi pardon bo sala nga mabete na zande ona baza kande makasi muto bazodo na sima bongo na nga muto otambola na mutuka me mupepe nyose sesani ebima cho d'échappement landa to toucher ba via ba toté mutu na vina na ye ogoya ko loba ba via ba na télévision ko sukela yo mabe mama Kapashi na sali bolingo na yekoli bolingo pe na yebi bolingo mwasi azana réclamation pour na mobile na ye na sali makasi papa potika cigarette olingo tika te na sali makasi papa tika masanga papa olingo tika te papa zolangwa mingi moyen to sala économie bien na ndaku ezate landa sko eloko na loba Jésus-Christ afandi mwasi moko ya ndumba aye pene na ye batu ba ye non c'est-à-dire mwasi ya ndumba apakoli malasi na makolo sokoli makolo mwasi ya ndumba na vina biso tokanisa te ndumba za mutu mabe ndumba pasa mwa malamu na ye eza na mama mutu abongwana kate nzamene mutu abongolaka mutu pe mutu na mutu abongwana kanatana na ye naza po na ba actualité te mais naza po na ko édifier peuple de Dieu ba yanke ba ye ba beta ndumba mabo ba beta ndumba mabanga tangu ba ina mabanga Jésus Christ a posé question moko oyo nanu asala yango te aba mwana mwasi yo libanga babwaka mabanga basimantele basani bake mopo wa eko yemba boy na nzembo ngai na boya ndumba ebanda aboni ndumba pe moto nanya ko bikisanga ebanda aboni ta ebanda aboni ozolanda ezaleli ya mwasi libande koko zala pe assembla ezalela mobali libande koko zala ensemble na yebi eza na basi ba mibali ebele surtout bandeko na biso baza kota plata bateke akoko longolo na Gombe otiki douche otiki biloko nyonso mamemio na plata bateke na kisi eza kosa musa bateke te alobi mwasi oyo aza kitoko makasi na esika nga na vandaka tanke mwana chef coutumier boye mwe simba ezate fona mema eka na numéro mama nazopesa yo na simbikisi même na ba religion mwe tutanga ba religion ezate na kena na église moko nazolinga mwasi mama linganga mwasa lingo linganga ite na keko luka vie na nga wana moyen atanga komba religion batu ezate mais na bien grand frère petit on a sali union ça ebi singa lobi sale effort yelanga photo na yi na zui photo na memeli tango na memeli photo lobi tikelanga journal le pesanga mbongo na sumba boucha rouge banini tutu babiloko muso mona na lobaka oyo eza peut-être banzela musu ya banganga onga na kenda ko lekela na koti vi nganga makasi mona naka mona na yo mona ngo wapi ngai lambola tite banganga mama Kapashi ve wana butu mombalali te prière via ebi singa bo na tonga lobi bolingo oyo ko simba na moni yo za muta mai ye pasa mutu ya mai soki yo zalaki ya mai yo ya zalaki ya mupepe ngake simba te ape singa pentacle moko
alobi kende kokanga yango na batoli ya ndako na bino. A partir ya mupepe ndenge ezoningisa yango mupepe ezokomisa mwasi wana kizengi akolala pongi te soki amoni yo te. Soko silisi kokanga yango kende kobeta tour na quartier na bango pesa eka mbote ya liboko. Mama na luka mwasi na pesi mwasi mbote ya liboko. Ole mwasi soki eloko wane banda koli. Mwasi akoma zoba kani ubali na komi. Soki na moni lupanga ba mwasi te mwena lala ezate. Na pesi kofi rezo kofi alobi ete na ye kotalo ye pa na bino. Na kutika bilamba na ba kalesono batani na singa motema na ngezo ngina. Mayoyo ka na banzemba nzambe na banzemba. Na mélange. Tanga za l'homme de mélange. Mokonzi ya mélange na Kongo ezangai. Mama Kapash, ngane na koma zoba. So singele ningana. Soki singezo ningana ngapeka mutu mwena lukata musala ezati na kio mona chéri. Moi sango pe lokola za na intention na yote. Yo mi komisi zoba mais ya za na epo poser. Azomuluka kwa chichiri moko boye. Azomuluka la chetani moko boye. Ki dengele moko bo azolanda e pamba pamba. Kanda mo repesa. Ozolota mwasi na makambo ozokaniso sale pa na ye tango kosutuka boye na tongo masuba ebimaka te ebimi. Masubo ya mindele. Voilà mari de nuit. Te. Oui. Nga mari de nuit. Oui, on est mari de nuit. Femme de nuit, pardon, femme de nuit d'Adoya. Faut bien contrôler la langage. Femme de nuit d'Adoya. Ozana gaffe makasi na français. Nalanda yo. Ozona na Mama Kapage. Tika bakabwana. Banane. Landa te. Penyel. Tata bamula yo. Tika. Omoni sex tapa penyel. Landa te na ye. Omoni pourquoi tu n'as kes na banisko goya. Tika bakabwana. Pelelo. Tolo bananzambe, merci. Papa Mike, ça va. Papa Mike Kalambai, tala mabolongo na ngana si. Papa Mike a finga mi. Landa te, landa. Soki bebo finga ka fukama. Papa Mike Kalambai, moyembi na nkolo. Salanga ina koma nzambe. Papa na yeko senga yo bolimbisi. Ya Maiki naza parmi batu oyo na tena ba langage ya mabe pona yo. Surtout que impolitesse eza vie na ngai. Papa Maiki Kalambai na manke yo makasi na télévision. Ngana baneko kanisa eza kanai oyo sali. Ya baba kofi. Na eko comprendre ete ndumba babongo lisage motema te. Kosi abongola. Ya moko. Abongola. Papa Mike Kalambai na ebisio année oyo 2022 to confirmer oza mosali ya nzambe. Pe okosala ba plein oyo nanu osala te. Yo poko mi l'église. Bando botama bando bana makamwa nzambe papa na nga Mike Kalambai. Ba mama pardon. Nasengi sa papa Mike pardon. Vous moni hein? Bayana ba histoire lukuta tala ba cicatrice tala ninga beta kangai tala ninga sala kaboye ko éduquer pe mutu eza mabete ngana bane ko pesa papa tor papa Mike Kalambai na confirma ka oza mosala nza mukolo tata mokonza mboka soka pouvoir tango tindi lo yembo ya merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci. Oh, osoka fois Mike. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Ah, oh, totonia. Papa au Sambelaka. Avocat na. Les véritables avocats. Avocat na ngai. Eza bobele Yesu Kristo. Ya Yesu abundeli papa Mike. Ya Yesu abundeli papa Mike. Tana ndeko ebiso kaza mukusai na nzamba solo. Yo kaka ba doute.
ngana ndeko sabino bat oh yo linga mwana Papa Mike na boye goya action de grâce. Au bon de la pona mama moni babilo mususu. Diaspora fait appel si elle mususu mona nazo pambwa matin na vie. Kasit yot. Ko finga bato eleki. Ozela etolomo oya papa Moïse na ese que zate. Yo ka kozela botolomo abato. Surtout na époque a paye nani ya mwana wana nani. O kone nani? Eliane. Ozela olala ti minuit nazo ba ya Eliane tinda. Tinda to mona kango atabu esala ka bien. Landa. Na bino ba mibali bokoma kozela mitaka na ba mibali. Bokoma na sorcellerie tondeni. To mona ka to partager. To publier ça ka pe bien. Ya position. Boranwe bimit tala. Et comme le gros album. Landa. Otali mpenya. Landa te. Te loba soso tali. Po okotala te. Musana nzamba kotala te. Te. Modèle na vandela ki yango silence. Nazomi tuna oyo. Azofi ba bombobo yete. Mbala moko na super disque na chembala mo nzemba kofi fibanga bombo. Yemta aloki makamwana. Kasi kofi mutaluka biloko ana nyoso. Na banzemu na ye. Mama na eko ya lisusu na télévision pour na ekiba ningi ba potelanga jackpot buzoba. Babi ya jackpot. Te. Babi leki na jackpot. Leki na mutana etolomo ya jackpot. Leki na nga jackpot na yebisa yo. Babi lokota pata musokola jackpot. Te lokota pata musokola jackpot te. Babi pat jackpot. Ah mama, zela tena lo bapona jackpot ko. Ko pota jackpot buzoba te. Babi jackpot. Yo zo loba jackpot. Mama kapash. Ko vanda na yo na yebi yo. Na mona pe place au lata singlé. Na tala pe maboko eza ndenge nini. Si. Loba ke maboko onga na koko yeba te ya Félix Waze kwa. Loba ke maboko na koko yeba te za maboko ya Félix Waze kwa. Monstre. Monstre d'amour. Mukwa bongo. Tête intelligent. Mukwa bongo tata pambola. Maboko na yeba couleur nango teza ya Mukwa bongo Félix Waze kwa. Mais maboko ya jackpot eza tatouage na tatouage. Omoni jackpot alingi penyel na tanini. Bato ebele baningi ba pota jackpot parce que ngai na vanda kana jackpot na liaka na jackpot na liaka na ndeti na zana Lubumbashi jackpot ana kolezi to uti kozala na jackpot ozolanda jackpot alakisi libumu aza na opération moko ya munene ngana esaki abongo la kutu motema comme pasteur po nzamba bikisi jackpot ako remorquer sikoyo te aza na frère ya danki mundele pena docteur aebisi jackpot omekate abaneko alingaki penyele pona nini alingaki ye azala lokola avenir na ye bazo préparer. Okay. Tango mobeko nyonso ekosila et permettre siko misale sani e banda 5 chantiers ozolanda c'est-à-dire jackpot aza kutu ata na kati ya video wana te video wana ye moko ayebite asala kango na nani eza États-Unis on dirait na yebite na États-Unis soki ba Lil Wayne po mutu to yebi aza na tatouage beleza Lil Wayne tempaka na za tatouage te ozolanda mutu wana oto moni ye azata na tatouage te apema libumu jackpot ala libumu te ya penyel ça va hein tozo te amu penya awa kapashi yo linga bino misusu pe bolinko baby se ba via bana batu nga ifo na bandela pe position wana position dilo kota pena musokolo lokota pata musoko ni ngana ale lokota pata musokolo kasi conseil na kopesa te sali souci sali bien te libala on est à moi si libala basi balimbo la mute likambu ya honneur lele komi ya salité makasi na ute koloba na mateya moko mwasi akoki ko salir vie na yo akoki pe ko mobali pa ko salir pe vie na yo to koma ko bongisa to koma ko bepisa mobali ana za moto ebele bakota bandoki na kati bandako makasi ofongoli po ndako alibala soko kotisi ndoki risque ezali okufa to pe koma na ndoki oui
kasi ngolu o ba frère Mike bazana ngo poko misaye ndoki poko misaye ndoki eza problème yenda ko luka bongo liso motema soko boyi bima musika na ye que ça soit balaki on a mis so nzambe que ça soit balaki on a l'état na ebisaka moi bande konanga basi soko za na poso tika mokili ya vante libala nezo tungisa yo pona ko battre l'avenir na yo bima pona mokili to yaka deux fois te to yaka mbala moko moi te otenga pe makasi na katanga landa na loba mama kapashi nazo landa dad oza mate ya kitoko surtout makamba bolingo oyebi pena vie makasi mage age mama kapashi te nana age moke te yo mekana ngai wana age moke te oh kotala age te talela na kwa mususu na mtu oza mayela oteya oh ngapela zana mo berere mo mike mer oteyinga makasi na bungisi pango sana yelo na kongo mwana mukeza akali susu te ah te bazali peut-être na yebi tozo luko mikelanga o mikanga na position nini mama ba mike mama kapashi ebele mitakala na bango ebimi na tina kozanga koyoka te ozo ningo te na place na nga pona na comprendre te mama kapashi dadi basala ka bolingo te na kwiti mabe bomeli ba whisky bomeli ba shisha boke ko sala bolingo surtout shisha bomeli bombe boke ko sala bolingo muto déjà zo kana yo muto déjà ba kanela keza lokola biso ba oyo mama yo ata danseuse ya fabrigas azo denda na kweni na ko meke loko te ya wera na ko meke loko te ya jiba te bo baloli bolobi pesa mokongo tanda biloko na ko meka te pona yebi vi na ngeza vi ya ko kanela oza raison ko dadi penyeli ko kabwana déjà na mosala nzambe vi na ekomaki déjà vi ya ko kanela oui mboka bana bazongi syndicat maman serviteur de Dieu ba yoka passe ensemble peut-être yo yeba ngote OK serviteur de Dieu omoni ngane na yaka ko porta bango awa ce n'est pas ça buzoba bakana ko mabe na koko ya ko porta bango te poto sana bango même langage ndenge na yaka ko lobela bango mabe awa na sala ka be erreur grave parce na moment wana fona mi bomba makasi OK okokutana na petit momimo boyo yebite azambe ko na bango to ser na bango to batinda ye bachela ye bambongo babi mukolo yela biso ka video na ye kanangi ebi pourquoi ngana finga ba politicien te poani ba politicien ba basala réunion mama nazoko sa yote akochela o même $100,000 pa moisi azuka 100,000 atangi ende mama zwa to ana posa yela biso ka siko tela siko biloko mobala osala yo akabelo nota 10,000 asombelo mutu ka vertige place bo omela bozo langwa moyo yeba lisu penser exacté c'est ça olobina mama wana nde tangu wana nde bakwesa ka Goliath même basala nzambe bele mitakala na bango bima na sakweti ebima na bo moto bo ete batinda bango basi ozolanda et puis maman ngana tangi criminologie naza criminologue mama kapashi boso ka pe batu te moi ba aventure mike ko reste to ko lo te ngas na ko déjà ce qui na ina zo poste na mboko ezaka 3 postes premier ministre gouverneur to président ngako pesa nga poste bi pese la te so pienga bourgmestre loko parole nga nyai na ko zwango te na niveau na nga pas bourgmestre député rien ngapke bolibo changa poste bo lana na betelo masolo na solanda na criminologie to pe ba na criminologue ninge biso to sal ninge to tangeli soko landeli ba criminologie belé ba criminologue ba criminel to tse ba criminel bango nyonso wana okomona ba bureau de ba pesa ka lokola forme ya on dit ba zone bazate te balata ba civ ba comment ba pesa ka forme ka lokola batu batanga criminologie
mais nzoka batanga te bazosala ngo na lo yenge à partir de lo yenge na so ba tombola ba kotombola lokola papa ba kotombola lokola tuma tubwana po baza ba criminologue te batangela ngo te ba yebi yango te baza ba oya nzela ya balabala ba loko tie ka koma nani ba pire petit ya na sepeli no poza munene oza toloko ba telanga kitoko telema awa nzoka mutu fo le kanetidi wana ozolanda mama ngai na promotion na nga fuchaka nga promotion moko na ba Mamadou Ndala landa biloko na ngina loba c'est-à-dire na criminologie ce qui bazo préparer yo pour osala mutu mabe mama Kapashi boko vanda pe une année 2 ans na mobali baolandelo ndambu azozela mukolo ya occasion est-ce que bolingo 2 ans confiance yete eyeko moment confiance yé moment baningi bazo mutakala na yango zo mona soko moni mutu mga yeko se présenter pene na yo faut que ça na conscience à bien faut que ça na sagesse ya bien intelligence ya bien pour qu'on risque au sambwa na mboko moni mboka oyo biso déjà site au sambwa pour qu'on kotisa mutu boloko c'est déjà ko sambwa ba sambwa so mabe déjà ça premier ko sambwa déjà liboso ko sambwa nyonso ko ya na vie moyena banga ezate na ebi déjà ninga ko betisa mbunda na mboka na betisa mbunda na mboka tant bakanga kinga est ba fani balala ki kimia jamais leader d'opinion nyonso ya mokili que ça soit niveau na ba simba ke na loyengete et ko sukelo mabe ko so appelle en des autres ba ko benga yo olinga te tango kanyinga ba ko benga yo asali nini tika mwana wana ozolanda mutu maladi ya mutu bakangisaka yete ba benga kande ambulance pour mema na telema so kangisi mutu maladi na yo na ye bokomi même maladif bobeli mitu ndenge moko bokomi même maladie même cérémonie yo mutu yepe nini mutu ozona na Mama Kapashi c'est-à-dire ba mitakala otozo monezo bimebele parce que prise ya suka ya vie ya mutu eza mutakalisation et bomaka nyonso tozoloba bien mama vi na yo ekoma na danger Kapashi vi na yo ekoma na danger fo yeba mobali nini oyo ko vivre na ye camarade nini oyo za na ye oyo ko pesa chombo mobali wana soka saka ka katulankiadi ndenge biso na bakikongo tolobaka katulankiadi oyebi katulankiadi so lingo lobani na ebite kolongola posa mobile azo ya te mais nazo moi Jonita nanga moko to mutu ashinanga moko mutu ashwana longola kanga moi nkema ninga ba yanke ba lobaka zala pridia na yi c'est ça kwaza ya confiance te ozuye pona katulankiadi oyo bo sali oyo ya peniel ezala ki katulankiadi to ezala ki bolingo c'est ça na nsima ya katulankiadi famille yoki soni génération en génération bana pe ya mibali oboti bana mibali ozomona eza na ba mouvement musu eza sacré ozaki na libala kitoko eza na ba mouvement musu eza sacré eza na ba mouvement musu eza sacré ba mouvement mususu lokota pata mutsana ningana eza na ba mouvement musu eza sacré kobeta shit eza sacré mutu tout en ancien eza sacré kopesa mukongo eza sacré koyemba eza sacré koko mona na miso batu te et bible ezo condamna ngo ofibi pona nini wana bible condamna to mona ki yo mama na moni yo na moni ningo poti soyi na moni ningo fibi oloba na ngelo kote mama okima te ozana place okima te zalaka na position nga pe na ya Odi kindoki boy. Oya wapi? Oya osani. Na sepela kina ngoma kasi. Akope bassin. Bolinga te suka na ngape na komeka. Kepa ne? Boto kine suwa. Katulankiadi.
Ceux qui n'ont pas si conseil à ma bé, vous condamnez. Ouais. Ceux qui n'ont pas si conseil à ma lambe, vous bétez ma bo. Zalaka awana. Na minute on a yebi sabino, jackpot azana poto opération munene. Mbapekisi ye azana repo ya inane. Mama moni ba opération za la ba bimisi michopo ba fwa ba cheli banda. Ba longoni. Ba nisko ko fongola yango. Ba silisi ko fongola yango ba zomisi. Ba yebisi ba lobi jackpot soko lingi vina yo. Kobimana mwasi te. Misala makasi te. Kotombo la cantine à maï te. Comme ma kilo te. Ba voyage pe ya banzela misika te. Wana docteur nenga yebisi jackpot. Azoli ape fufuté azaka komela poto poto. Pona ko sumbelo ko moke lemba. Ara pota makasi. Ozomona jackpot innocent mo. Mowei. Mutakala wana boso mona yemoko mukalo mutakalisation oya yembaki na micro yemoko bima aloba mobali oya uti wapi ngana yebi jackpot très bien jackpot za ba tatouage na nzoto botika ko salir jackpot tata pambola bino ko zwango na premier degré te zwango na troisième degré a oluki ba actualité biso pe batamara ya mitu to ko loba to la ka pongi te manike collègue loba Ken piana loba boloba sikoyo to mona ki opeme na mosali na nzambe na compléter ya Denis mais Denis déjà baki aza libre muto nga yembisa te ya mwana moment que vous êtes serviteur on dirait pas atika ya Denis on dirait atika ya Denis te atika ya Denis azasi na Denis te wapi na côté ya Denis amekate te amekate bazai su kotambola te babebanaki te elo monsieur ko za botambola te mais chombo ezali to kutana na kwa mongo bo te ya denya betete te betete bon ko pakola pe ya buso beza mabe te wa bena na côté lié bien kaka poto moni video ya muta pembe so ki video wana na moneka mutu wana za pembe chance ya papa ya denya inda na te ainda à l'époque hein. Tata pambola biso. Merci Daddy. Mabanga ezate. Eko kozanga te. Pesa bato ba peso mwa fufu na bona ne. Soto 8 bino ko kabaki nchase pona bilongi. Vino na ebite ningi bomena yango hein. Ngape ebite na mena vina ngai hein. Merci na mama banebele, mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila Initiative Plus. Tala provision nge tonde ninga na ndako mama nzamba pambola yo azongisa ya mingi. Merci na manager millionnaire Costa Itangu fils Beton ayambaki biso na Kolozi nzambe tata apambola bandeko nyonso ya Kolozi apambola bino nyonso atako besoin na biso kokisa makite kasi nkolo apambola bino po boza bandeko na biso ba congolais. Toza ana kati ya Lubumbashi. Merci na papa Moïse Kapuku. Excellence Moïse Kapuku oya yambi biso awa na kati ya Lubumbashi tata pambola yo. To yamba makipe epai ya Bourgmestre Dani Mushota tata pambola yo Bourgmestre Dani Mushota na bosanité honorable Patrick Katengo yazalaka na biso na Kinshasa mais mikolo toza na awa nzambe tata apambola yo. Apambola bandeko nyonso boza partout monde atie bolandi biso na pesi bino bambote bisika biso mibino tata apambola bino. Merci Daddy, merci na ba onyos ba maman ouais. Maison Kitam si Pablo Kitambala tata pambola yo pour na ba conseil Pablo Kitambala maison tata pambolo na bosanité kulutu papi bunzi papa français merci beaucoup bana États-Unis Dallas bazo bongsa événement moko munene le premier le 2 tozala wana ebele ban États-Unis nyonso elongo na Jogo Sadami Ndala yende pena baza parmi ba organisateurs ya journée wana na 4 États-Unis tata pambola bino nyonso merci beaucoup. Merci en tout cas, merci na basai na nzambe nyonso basambela pona biso butu moi. Dadi alobi na se ya koseka to seki mezali kambo pasi ba jeune fille binonde ba mineur binonde non bokola te binonde bokoti ndaka libala avant biso bakoko biso tonuna biso ba maniki
ofandi nanu na kati ya ndako ya libala te oyebi expérience te. Expérience ezani expérience eza savoir vivre, expérience eza conseil ozozwa epa baboti na yo, expérience eza conseil ozozwa epa bagrande sœur oyo baza mpe mikolo libala ezaka te ke mwasi so aza kati ya libala boti 2 bana 3 bana nde aleki moto aza na mokolo to te. Expérience eza yo moko no état d'esprit noza na tolobi awa tongo midi pokwa awa mpona mama penye bolobaki biso tolingi tokende kokota nde na ndako ya mai kalambai te tobanda koloba makambo eza juste epuis eza réel. Soki bazopesa conseil babi mwana balakisa mosapi suka koyela likama toza famille toza bandeko topartageaka. Soki balobi tika bato bazokomenanga mosusu awa grâce na oleki na grâce temo olobeli te mpona nini osali boye te. Soki tozoloba boyokaka toza mpe bato toza expérience naloba yango village. Soki mokolo ye so place wana lidusu ezali komeka te leka mpanzi bokoma so batie bino mokoloto so basali boyokaka lisusu ba boyokaka lisusu bato te conseil mpona bino ezalaka te bokoki bokomi baworld tala lelo oyo boyoka baconseil ya mikolo so yano ebisi yaye biso tika ata bobota bine famille moko te so apesi yo conseil biso mpe bakapashi bo toyoka mpe baconseil tokwela mpe bakui tokwela mpe bato tosala mambo ebele mpe me tofanda boyekola koyoka conseil bino mama obande kolobaki kapashi yo penyela sala onini olingaki te tozalaki na souci mpo papa Mike aza beau frère na biso aza yaya na biso aza mosali na nzambe oyo biso toyebi. So likambo eza ya mabe tokoloba po totya trouble te me po topesa conseil tokoloba kaka mwa me ye moko mpe mutu ngai mutu avant tapesanga conseil il faut nga mona yeba kotambola na koyela bino mokolo ezali koya me ezali soni. Nzoto ya mama nyonso eza nzoto ya mama nyonso eza koyokisa biso soni eza koyokisa problème mosusu mpe mutu oyo apesaki 1 franc na ye soni. En tout cas, naba obazana kati ya mabala, naba obazali ko se préparer. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Ce qui n'a nous okokite fanda. Na papa o pe ba papa o nyos basimba ba téléphone na bango na ba air ya acte. Bozala ka conscient, bozala bandeko ya basi, bozala ba famille, bozala makambo ebele ata obomba ke longi papa. Bakoyeba yoka bakanga kandoki yeyo. Tokoki koloba me ezali soni. Takale ya mutu bamona hango te balakisa hango te po eza bolumbu ata na banda kutomona ake yaya zola telamba azuli puta afiniki ne msusu kokolala ovandi bo pe na ndako torsi ni bo place bandeko no mibali il faut otaka eloko likolo biso tokola bongo minite boete ezali ko kisa papa pasteur soni libota mobimba. En tout cas on azaki nango ya koloba yango wana mutu na mutu ayebi par na pourtant to kenda kolala tolala abiso moko tant peut tokota na sanduku tokota abiso moko o aza amateur koyoka ayoka. Merci ba bonne fête bonne année nzambe azala na bino biso tokeka na 1 million na biso pe na respect na biso tomi pesa. En tout cas nzambe apambola mabota nyonso apambola pe ba jeune marié na ba marié nyonso o bazali apambola dadi o pena atamboli na biso na fin de l'année oyo na Kapage télévision et les maisons zangate et loko mo ezozangate. En tout cas merci, bye, à la prochaine, au revoir. Banda ta diemba odo susi no na diembo matate na Kinshasa. Na profiter. Banda ta diemba o. Na tala nguka na clip a Kofi. Ah. Na place na clip ni. Clip o ya nani ya. Ezaka clip nini o? Omona wango te. Ezaka clip ni Joe Mystique mta réaliser la clip. Clip ezaka clip ni mama. Kofi pe wa clip le kaebele. Ah, na kaju de colleté. Yeye mbele pe kaju de kolo. Rando ya love zangasuka. Ezangasuka wana juste de nuance. Jack Pemba amour na yonzoke mama kapashi yakala memo. Balode te na refete ezaj diemba te mama ko yepe ko tindika muninga. Ya o mema ala posa lokuna kuno umeli. Na ozonga te mama mboka wana pa do bachanga na boloko. Kasi benga ya wat. Vina ngande leta fongoleli yango miso ba ebisingo zo vanda boye pona ni duka parti politique moko sadere. Ngape ne ebisi bango na bi pardon wana na tikeli Kofi. Ngana ko sadere te.
na mene vi na ngaka ana Lubumbashi. Je me sali bien tikala. Omo ate ko boya ozonga. Ah, Lubumbashi balinga makasi Makasi, ezapela mupepa bien. Mupepe kitoko. Biso kuno koyoka mikolo wana mama kapasho mbule beta kiboke notala kuna cercueil moko ezomonana. Ah, kuvanda bemena cimetière eza pasi mama kapasho. Eso vanda? Jamais. Jamais par rapport à quoi ça vite. T'es non kokate. Ah, bimisa no numéro à trésor pour toi ngote. Ah, yo pini on a trésor pour toi kata no émission par. Ya oya bana mikete mikolo na koya. Voilà ta koko ofande là. C'est vrai ça. Na mona na kilo oh jo mystique ko buka ngote. Te oh jote. Jote hein? Bangote hein? Bangote. Ça va. Biloko mususu comme na vie à liste na biloko mususu na vie ozwango na bomwana te faut profiter nango na kimokolo. Dadi babi elambo ezolongwa te. Te. Elamba oyo na ligne yango makasi. Elambo yo kaka yango de vie na ngai. Te yo lia mama kapashi. OK nzala. Bayo. Tata pambola biso. De nouveau à Kinshasa, Jerry Mukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jerry Mukuba. Jerry Mukuba de Londres. Jerry Mukuba pila pila poussé. Aweli sanke. Guilema. Jerry Mukuba. Kotana tina makila sime. Jerry Mukuba. Jerry Mukuba José Kalala. Jerry Mukuba le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jerry Mukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre où eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric
ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaeli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreba kobeta deve loterie. Donc boya déjà kodefa passeport po boprofite na baoffre oyo, donc toza wana mpona koservir bino. Okanisi esili bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali non loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete. Qualité supérieure. La maison La Forte Made in Italia eza déjà na bandal. Kimambango parce que ma produit a solo eza. Ba chaussure ya solo. Oye mouti na Italie et mouti na France. Ba church ya ndenge na ndenge. Venez alors vite parce que stock ekoya aussi là. Ba cérémonie ya ndenge na ndenge. La maison La Forte Made in Italia et yeli biso ba chaussure ya solo. Ya kitoko makasi. Côté ma veste, c'est pour nous battre. Ma qualité à ndenge à ma veste. Où ils ont vraiment à Paris. Alors, Boya et Bélé. Voilà. Une très belle veste. Yaka Osomba Bilo va bien. Osomba ma chemise, il y a qualité pour écouter. Carrément en Italie. Ma chemise a bien outil en France. Ma Bilo va bien zébélé. Ma maman fait tout son binoté. Ba robe ya ba soirée ya ndenge na ndenge zali. Ba ceinture ya qualité soki olingo somba biloko ya qualité. Beta kaka tour na maison La Forte Made in Italia pour komona ba ceinture ya kitoko. Biloko botali kaka ba produit oyo eza awa. Maison La Forte Made in Italia eza bongo na bandal. Avenue Bundi numéro 23 bis. Soko koti kaka na entrée à bloc. Pour mon maison La Forte Made in Italie. Avenue Bundi numéro 23 bis. Maison La Forte, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est Lola toujours. Kolo malamu o Yesu belela 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 kombona Yesu belela 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 kombona Yesu bisanga makasi Yesu. Ewo balobi ya sika eye. God
Yes, see. MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kati ya chaîne biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, tolomeli bino ngo. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go, go, go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Beauté. Ayebisinga nazala place nazaka wana. Zaka wana. Ponga pena posetelenga na kie. Osalinga bien do esinga rich. Bato batuna nga pakola nini, ozo pakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida fo monte kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chocopo. Donc ça va produire Ruth Beauté. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindo ti. Mo ba ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Nikie oui, donc savon noir so saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu esala mo ndenge bate yango ya Ruth Beauté zali. Ba yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O esa pona ba bouton. O esa pona nduta. O bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Mania boyi kozwa ba produit. Et moto ba na kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ye minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na ime. Bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon oh en tout cas Riti fa aider biso ba biloko ya mo aider. Neti ngalinga na nga. Tena mwindu bona za moi. On c'est mieux que na chez le côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo ni ko tia Pepsoda ziki si yo mbebo longolo ba potentiali ba pota oyo ngolongolo perosize ki sote oyo eza bokopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba ba journée mobimba eza ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi bozwa aba tozali nango bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut te na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia ngo pene likolo nango wana c'est un inconvénient exact parce que c'est naturel tout qu'on a bolingo pour ma fille ebele balinga bolingo ba fille ebele o mona re mobali remorquage na mo mo ka sa ko ka ba mo côté il faut o asa ko ka deux fois c'est tant tout papa yo ka ko goûter c'est ça ba produit ya Ruth Beauté yango et tout ça nango déjà na marché o ya za na besoin nango contacter Kapashula ou contacter Josman ya Malika pour vous ba produit ba numéro na biso ka ba o ba ebi ba numéro na biso mais to chape numéro ya Ruth mam ba riva génie Maman zala bopeto mwana pe azala na bopeto na ye. Touro eza 2021 ba âge nyonso na mam elie ba basket ba sondage de 0 à 10
bokosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali. Mama bongisa bana po ya ngonde bokasi ya baparent mam eyebilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.